Bonsoir, bonjour. Et pas écouter les binos, soki na butu, to na moi. Donc, boyamba, nyosomi balé. Bonsoir, to bonjour. Oui, bana nanga wesh wesh. Nga mama na bino les blédards. Na ye li susu lelo na émission susu. Na le mibino te, tango nyoso na ye na zozonga po na opesa bino ka ba conseil po ezali ngai na bino. Et pas bozali ba nanga na pesi bino ba mbote na bino mingi. Merci na émission uti koleka na ba conseil na bino na ba appel na bino nyoso tout na remercier bino lisusu ebele. Ya mona ba na émission na ngai na kopesa a titre ya émission oyo. Parce que émission qui na salaka ezakana di solo pe titre nango. Di solo oyo ezali titre nango vie na biso na église na bandeko na kati na église etant que maman pasteur etant que papa pasteur na bana uzokamba na kati na etonga bana ngai lisolo nazobeta eza ya moninga mwana lokola bino mama atiki bana na ye mibale mama il y a 33 ans, jeune comme elle est. Atiki bana na na mokili. Antela lisolo oyo na kosolo na bino lelo. Yambo na banda émission na ngai na koluba boye. Naza wana pona kopesa bino conseil, naza wana pona ko critiquer mutu te, naza wana pe pona ko lobela bat mabete, mais naza wana pona ko expliquer quelque chose na kati ya vie pour te porter biso moi eloko moko ya malamu. Tamsusu tomiye bakate ba makamusu to salaka tomiye bakate mais nzambe na lola na likolo amona kanyoso biso to salaka nyonso to salaka na sena moi na sena mabele ata obomba ki yango na sena mesa na sena kuku suka nango ebimaka kaka yango ba na ngai na conseil na pesa rabino bozalaka bala malamu boyeba kosala malamu boyeba kosala mabete parce que mabe efutaka kaka mabe malamu efutaka malamu na mokili mutu oyo asalaka malamu azwaka kaka malamu balobi soko buki oloni ndunda o récolter kaka ndunda soko oloni mabanga o récolter mabanga ezali toli nga mama na bino nazopesa oyo ekutameli moninga na bino mwana na kati na etonga na église wana ezalaki wapi na Kishasa na Makala mwana mwasi wana azalaka kosambela na église moko boye na kotanga kombo église te naza wana te pona kotanga bakombo ba église na kotanga kombo église te azalaka na église songolo abanda kosambela na ye banda babota ye na baboti na ye ti akoli na ye aye kozwa mwa libala ne po aza jeune mama aza mwana pa na nga aza mwana po nga na yaka kana lisolo ya bana na yaka na lisolo ba mama te na na lisolo ya bana mwana mwasi oyo azalaki na ye kosambela na église na moko kombo nango songolo na kotangela bino kombo te abotami na église wana akolelaki na église wana asambelaka na église wana un certain moment quand ndenge ezalaka tosalaka ba connaissance aye kosala connaissance ya couple moko pastoral papa azalaki mosali na nzambe na mwasi na ye basololi na mwana wana aye kondima kotika lingomba na ye epai ye abandaki kosambela atiki lingomba na ye aye epai ya papa oyo couple oyo baza ba pasteur ya etonga oyo lisolo oyo esalamaki na Makala na Kishasa na kanisa bandeko bayebi Kishasa bayebi Makala na Bumbu donc bakoki koyeba lisolo bako comprendre lisolo ngo soki eza nini ndeko oyo azalaka koteka pe ko débrouiller vie na ye pona koleisa bana na ye kobokola bana na ye na ndenge Kishasa rythme ekendeke kaka libota oyo ya papa pasteur na mama pasteur baye kosenga na ye balobi ndeko tomoni kosambelaka mingi
oza mwana moko malamu, oza mwana moko gentil, et puis olingi msala nzambe mingi, tokosenga na osoki moyen ezali o rejoindre biso na église na biso. Natangi kombo église te, nalobaki na kotanga kombo ba église te. Mwana oyo andimaki kotika lingomba na ye epai azalaki liboso, epai ye akolelaki na liloba ya Nzambe, andimaki kotika lingomba wana. Ayaki kosima nzela, kokende kosambela na église oyo. Bana membre na bosani bino te, na pesi bino bambote na bino boyamba yango. Bino mo bomi yebi banani na banani boza bana membre. Ndeko oyo akomaki kosambela na kati ya église oyo. Akotika ndaku na ye, atiki mombongo na ye, atiki makamu na ye nyonso amikabi na kati etonga ya mama pasteur oyo na papa pasteur oyo na kati ya église na bango na Bumbu na Makala. Azalaki na ndeko ne moko ya mwasi, soka bibi na tongo akotika bana na ye pa ndeko na ye yake kaka makamu ya Nzambe. Akozana na église presque toute la journée, azaka wana pona koyamba batu. Soki pasteur azate, donc akomaki lokola mwana ya pasteur na mama pasteur. Lokola mwana na bango peta baboti na libumu na bango. Pasteur alingaki ye mingi. Pasteur avandisaki mwana na peta lokola mwana na kata ndako. Soki likambo kaka mwana wana. Makamu nyonso kaka mwana wana. Mwana wana azaki mwana moko ya botosi, mwana moko malamu. Asala misala na ye, kaka misala na ye, ntuka soka sali, ntuka il faut sepila nango. Pasteur pa azaki soki likambo kaka bengi mama, yo mtoko simba likambo songolo. Yo mtoko kipe likambo boy. Yo mtoko sala likambo boy. Chaque fois, likambo ezaki na kati église. Eza bayamba bapaya, ezala bapaya bazana besoin komona pasteur ba olekelaka na sima ya mwana mwasi wana. Mais azaki na no jeune. Azaki mokolo te, azaki mama te, azaki na mwana. Mais mwana asakomi mama po azaki na bana mibali. Nyonso koleka na église kaka ye mutasalaka. Kasi mama pasteur otanga me bengami mama. Tango yali mama, ozali jeune. Ozali okoli. Tango za mama pasteur, oza mama ya kati ya ndako. Oza mama ya kokanga bana. Oza mama ya kopesa conseil. Soki mabe ezali okovandisa bana. Soki omoni clair te okosolola na mwana na bana. Naloba mwana te me bana. Parce que oza na kati ya etonga, eza na bana na kati ya etonga na wana. Gabing kuli na tindeli yo bambote mingi. Amanda Feza ya yo pe bambote yango wana esiko zali. Semeki nanga moko, semeki propre. Na tindeli yo bambote na ebele pe ma copine pa yazali. Mwana wana ya botosi tango nyonso azaki ko respecter mbeko ya tata na ye na kati etonga. Azalaki na arrière pensée moko te. Na ndenge azali kosala misala na ye wana. Eloko te makanisi na moto ezati ayebi ke wana papa oyo mama. Mais mama pasteur esika vandaki. Motema na ye ezaki malamu te. Mama pasteur esika azalaki ndenge azomona muke mobali na ye loba mama sala boy, mama songisa boy, ye kuna motema baby. Motema bondoke koti. Yo za mama ya bana. Mama mosali na Nzambe. Okoko za na motema bondoki te na kati etonga na yo. Balobi nyonso tosalaka esuka kakao. Soko sali mabe yebaka ko obuka kaka mabe. Yo mama pasteur na motema na yo ya mabe. Ozaki nango na nzela mwana wana. Okanisi ke nasala motema mabe po mobali na ngai ina. Soko moni likambo. Oza mama, vandisa mwana, yaza mwana na yo, ya molimo, vandisa ye, solola na ye, yoka ye, koza na arrière pensée te, koza pe na makanisi ya mabete na kati ya motema na yo, parce que oza mama, na kati etonga, yo mtozo kamba bango, mwana ana konyeki toujours na misala ne na kati ya ndako, église. Akotika ndako na etongo, akozaka na église. Mikolo nyonso, aza na église.
ko bondela azaki mwasi ya mabondeli makasi akotika bana na ye na ndeko ne ya mwasi asa na église batukutu bakomo bane ba tango nyonso yo ninga kosambela zozongisa bi akosambela yango ndeza lobiko pa na biso botika ngai na bondela na ngai po ya ngai yango oyo nde nazosala azosalela nzambe na ye na motema na ye mobima na motema moko na arrière pensée te na mabe na kati ya motema te na likanisi moko te na kati ya motema na ye azosalela nzambe parce que alobi nasalela nzambe na nga mpo nazwa bomoi ya libela na libela kasi yo ndeko mama Pasteur Judith Tava na vie na tindeli yo bambote na yo yo mama Pasteur olati motema ya bondoki yo mama Pasteur olati motema ya makanisi mabe yo mama Pasteur olati zuwa ya mobali na yo tango yo yebaki okokoma mama Pasteur oyebi ke mobali no akozala entouré na basi oyebi yango donc tango oyebi ke akozala entouré na basi na mibali cela veut dire que bakozala toujours pembeni na ye parce que aza mosali na nzambe moto nyonso soki aza na likamu na ye songolo paka les autres tungisa bomoi na ye akosala nini akoya epai ya papa parce que azali papa ya bana mais yo mama tango ozali mobali no aza papa yo oza mama pona nini okozwela bana ya baninga makanisi mabe na sima mwana oyo azalaki na ye na église na ye mususu avandaki na ye kuna na kimia kobondela nzambe na ye yo kendeki kosenga ye aye epa na bino pona nini soki yo yebaki ozala motema no ya mabe olingi te bapusa pembe na mobali na yo po yo tonda zuwa olinga kotika ya vanda na ye kuna soki po monaki likama mabe ezoleka entre bango mibale obie makanisi nokanisi ta mosusu papa Pasteur azalaki makango ya mwana wana olinga kovandisa mwana ovandisi papa boluki solution mais oyo yo sali epai ya mwana wana yo kanisi bon mama pona yo yebi ke bayebi yo te pona yo yebi ke mutu moko ayebi ndenge mwana mwasi wana akende na se na mabele te yo yebi bongo ke mutu ayebi te mais yeba yango ke batu bayebi ke mwana mwasi wana mama Pasteur tozo kende wapi mama Pasteur na bazua mama Pasteur akomosalela mwana wana zuwa pona nini mwana wana tango nyonso azaka pembe na mobali na ye pona nini mobali na ye tango nyonso twatindaka mwana wana pona nini tango nyonso likamuke kaka mwana wana mama Pasteur zuwa eleki mama Pasteur aye kotiela mwana wana poison mwana wana alie poison ayebi te ndenge boyebi ke poison ekendeke malembe ndeko ayaka na église nayebaka te ke basi baboma ye basi bapoisona ye me ayaka na ye na église mama Pasteur mpe asololaka na mwana asekaka na ye on dirait eloko moko ezali te me nzoka sa boma mwana bato bandeko na ngai pona nini Mathilde petite sœur na vervi bambote na mingi Jackie makiese pe na tindilo mbote mingi pona nini mama Elise mama na Nadège bambote na yo mama Ani Kenge ya yo pe yamba bambote na yo pona nini mama okosala biloko ndenge wana soki mabe ezali toza batu aza mwana na yo na bonzambe ya molimo olongoli ye na église azalaki oye na ye na etonga na yo oye na ye po boma ye yo mono sali malamu ki otielaki ye poison lelo mwana mwasi wana akufa akende na se na mabele atika bana na ye mibale abota na pasi
Ce que azalaki na ndeko tazole bana wana mibala bokola bango bana wana balinga basuka ndenge nini bashege mpona nini yo mama paster ozalaki na zuwa ya ndeko te bongo te bolimbisa bongo te mama yo kanisaki lokolo opesaki mwana wana poison olobi napesi ye poison te akufa na ye akende moto akoyeba te mama te osambelaka te osimbi bible ozosambela nzambe ntango ozosambela nzambe ozosala mpe mabe yoka nzambe akotika yo kaka bongo alobi vandaka bongo ale ndenge obomaki ye kaka histoire esuki te yoka nsi histoire esuki me yebaka yango histoire esalami kuna na Kinshasa na bumbu me histoire ye kokomela sango awa na poto eloba meli siko awa na poto me yo osalaki yango kuna na Kinshasa oza mpe na Kinshasa ti lelo mpe boza na kati église na bino église ezali mwa bamoko bayebi mwa makelele ya lisolo oyo soki bayoki lisolo bakoyebaka ezali yo mama mpo na nini mwana moninga okende oboma ye mpo likolo ya papa paster mpo likolo ya mobali na yo papa paster est-ce que ozalaki sire ke mwana wana bandaki kobima na papa paster est-ce que ozalaki na preuve ke mwana wana azalaki kobima na papa paster mwana wana bima na papa paster te atikala mpe kozala makango ya tata paster te mobali na yo ta mokolo moko te azalaki kaka mondimi na bino mosali na nzambe na kati etonga azalaki kaka korespecte mibeko ya papa na kati église sala boye ezongisa boye asali me azalaki makango ya papa mobali na yo te yo ke musika na mwana bato makanisi nyo eke musika bible simba kobosani sima bolobi yo bazoloba mabe na bino baloba te ndenge nini fo baloba po osala eloko ya kitoko te papa paster ayebi te ke yo boma mwana mwasi ono olesa ye poison ayebi yango te ti lelo ayebi kaka mwana nakufa na maladi te mwana nakufa yo ndo olesaka ye poison yango mwana mwasi wana kufa yo yebi lisolo wana soki okolanda émission na ngai ekokomela yo okokomprendre yo moko ke bazolobela yo mobali na yo azalaki mwasi mobali ya mwana wana te batikala kozala mpe libala te batikala mpe kobima te me yo mama na bazuwa na yo obomi mwana bato akei na cimetière mpo na nini mama ndeko mama mpo na nini koboma mwana moninga ngai naza wana mpo na bana naza mpo na bana soki mpe mama ozosala mabe mpa bana na oloba ezaka bana basalaka biso mabe te na minute oyo mama yo moto osali siko mwana mabe obomi mwana bato akufi akei yo tikali mpo na nini ndeko na ngai omoni ndenge lisolo no ebimi nzambe azotalisa yo ofungola motema na obimisa vérité parce que likambo nyonso ebomamaka na se ya mesa na se ya mabele na se na mai na se na nzete soki ebimi libanda seke nzambe arevele yo mabe na yo parce que ebomamaki ça fait mwana mwasi wana depo akufi azokende na mbula moko na ndambo presque 2 ans yango azozwa presque soki na se trompe te azokende presque na 2 ans yo bomaki ye moni te kosungi te osungi te osungi mwana yo te aza nano jeune aza na trentenaire
On a besoin beaucoup la balle naie, mais yo kati vie pour na zua, ya pamba. Ya mokili. Et puis yo yebi di loba. Na zua na mokili talo kamati mwana ya moninga otie na se na mabele akei atiki libota na ye, atiki bana na ye borfeline, bana mibale ya basi, atiki bango borfeline. Yo fani no tranquille, na kata ndako na yo, na libala na yo, na église na yo, ofani no tranquille. Mais yebaka ke Nzambe ayebi yo. Na mabe yo sali. Nzambe ayebi yo. Pe Nzambe moni nyonso yo sali. Yo kanisa ke ko yebana te. Yebani. Tango lobami, c'est que Nzambe abimisi yo libanda. Mes enfants de wesh wesh, votre maman de partout partout. J'ai parlé en lingala, maintenant je vais traduire ça en français. Cette histoire, c'est une histoire de l'église, d'une couple pastoral de l'église. Donc, il y a un couple, il y a une histoire qui s'est passée entre ces couples avec une fille. Donc, soit, je ne peux pas dire fille parce qu'elle a déjà mis des enfants au monde. Donc, c'est une jeune maman d'une trentaine d'années. Donc, c'est ma fille, comme vous tous là. Moi, je suis là pour conseiller des enfants, mes enfants. Donc, cette fille, elle était vraiment une fille vraiment très gentille. Et elle priait beaucoup. Donc, elle était vraiment, depuis son enfance, elle était que dans la prière. Elle priait beaucoup. Elle était vraiment dans la prière, dans une église. Elle a grandi dans la prière. Toute sa vie a passé dans la prière. Alors, il y a un jour comme ça, un couple pastoral lui a envie, on lui a connu, comme elle priait beaucoup, on lui a demandé de venir dans leur église. Je ne vais pas citer les églises, hein. Je ne vais pas citer des églises, je ne cite pas des églises, mais je parle de cette histoire. Donc, la fille, elle a grandi dans cette église-là. C'est une église, une ancienne église, mais je ne vais pas citer les noms. Une ancienne église. Ce n'est pas l'église d'aujourd'hui, c'est une ancienne église. Il y a des années depuis que cette église est commencée. Cette fille, elle était dans cette église-là. Elle priait là-bas. Elle a passé son enfance là-bas. Elle a grandi là-bas. Et puis, elle a eu ses 2 enfants. Et puis, elle vient de connaître ces couples. Et ces couples, c'était pasteur et sa femme. Donc, le papa pasteur et la maman pasteur. Voilà. On lui a demandé s'il pouvait lui rejoindre dans leur église. Comme elle priait beaucoup, ils avaient besoin des gens. Ils ont demandé à la fille si elle pouvait aller prier dans leur église. Et la fille, elle était d'accord avec eux. Alors, elle était partie dans leur église. Elle a abandonné son ancienne église pour aller là-bas parce qu'elle a dit, ben, je vais aller là-bas, peut-être c'est une autre chose. Elle est partie par là. Elle a tout abandonné. Donc, sa vie, c'était que la prière. Elle était que là pour la prière. Alors, le papa pasteur l'aimait beaucoup, beaucoup. C'était comme une fille à elle. Donc, tout ce qui s'est passé à l'église, la visite des gens qui passaient, des choses qui passaient à l'église, c'est elle qui organisait toutes les choses comme ça. Donc, elle organisait plein de choses. Elle était tout le temps à l'église. Donc, le matin, elle s'est levée, elle s'est lavée, elle allait laisser ses enfants à l'école. Et puis, directement, elle était à l'église. Même le pasteur est là à l'église, elle est là. Même elle n'est pas là, elle est toujours là à l'église, du matin au soir. Elle rentrait que le soir chez elle. Donc, elle faisait toute sa vie. Donc, sa vie était que la prière. Quand le papa pasteur disait tout le temps que c'est une fille gentille, une fille respectueuse, une fille donc, elle accepte quand on lui demande quelque chose de faire, elle fait tout. Mais sa femme, elle n'était pas contente de ça. Donc sa femme, ça lui mettait mal à l'aise. Sa femme, elle croyait déjà que, comme mon mari tout le temps, c'est cette fille-là, c'est elle. Donc dans son cœur, elle disait, son mari sortait avec la fille. Donc, elle était jalouse de la fille. Sa jalousie l'a ramenée très loin. Mais j'ai dit, vous êtes maman pasteur. Vous êtes dans une église avec les enfants. Quand vous êtes maman pasteur, cela veut dire que vous êtes la maman de tout le monde.
dans l'église. S'il y a un problème, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ça ne va pas, essaye d'en parler. Dis à la fille, viens, assieds-toi ma fille, on va discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez l'écouter, peut-être tu as des mauvaises pensées, mais ce n'est pas ça que tu penses. C'est une autre chose. Ce n'est pas parce que papa pasteur lui demande de faire ça, papa pasteur lui demande de faire ceci, qu'elle a pris ta place. Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Il y a des gens, quand ils se racontent, ça colle directement. Ça colle directement, ça passe. Tout, ça passe. Donc, il y a la communication directe. Avec cette fille-là, ça a été comme ça avec les papas pasteurs. Donc, ça collait directement. Vous voyez? Mais la maman pasteur, elle était très jalouse de la fille. Elle a dit, elle pensait que la fille, elle sortait avec, elle pensait que la fille était sa rivale. Mais ce n'était pas ça. C'était pas ça. La fille, elle était là pour aider, pour ses prières, pour aider l'église. Elle était là pour ça. Elle n'était pas là pour prendre les maris des mamans pasteurs, non. Elle n'était pas là pour ça. Mais la maman pasteur, elle est partie très loin. Elle a pensé très loin. Donc, en fin de compte, elle a dit, non, moi, je ne peux pas laisser comme ça, cette chose-là comme ça. Donc, cela veut dire, si je laisse, moi, je vais perdre mon mari. Donc, la fille est venue pour prendre mon mari. Donc, elle va prendre ma place, elle va prendre mon mari. Donc, non. Pour elle, c'était couper les ponts. Mais quelle façon de couper les ponts aussi? Il y a beaucoup de façons de couper les ponts. Il y a beaucoup de façons de couper les ponts. La femme pensait que pour elle, la seule solution, c'était d'empoisonner la fille. Donc, je vais dire la fille parce qu'elle était, elle était encore jeune. Elle avait dans une trentaine, 31 ou 32 ans, quelque chose comme ça. Elle est encore jeune. Elle était encore jeune. Donc, pour elle, c'était de couper les ponts. Donc, pour voir que son mari, c'était à elle. Cette fille-là ne peut pas remplacer sa place. Mais dans l'intérieur de la fille, ce n'était pas l'objectif de la fille de prendre le mari de maman pasteur. Son objectif à elle, c'était de prier. Elle est partie là-bas pour prier. Elle est partie là-bas pour aider les gens aussi. Avec ses prières à elle. Mais maman pasteur, avec sa tête là, elle pensait que des mauvaises choses, des arrière-pensées. Quand on a des arrière-pensées, il faut aussi vérifier des choses. Si c'est effectivement ce que vous pensez là. C'est ça. Il faut faire attention, mes enfants. Quand on a toujours des arrière-pensées dans la tête, il faut vérifier. On vérifie tout. Si c'est effectivement, c'est ce que je pense, c'est vrai. Quand il y a des doutes, il ne faut pas faire des choses que tu ne peux pas. Même si tu as des doutes, même si c'est vrai, il ne faut pas aller jusqu'à empoisonner quelqu'un pour les tuer pour quelqu'un. Non. Non. Parce que tu as la jalousie, donc tu vas tuer quelqu'un pour ta jalousie. Toi, maman pasteur, la maman des enfants. Parce que ce sont tes enfants. Même si tu es jeune, tu es marié à un pasteur, cela veut dire que tu es maman. Même si tu as des adultes, de vieilles dames dans ton église, cela veut dire que tu es maman pour eux. Parce que les pasteurs, on l'appelle toujours papa. Toi, tu es maman. Et toi, maman pasteur, quand tu as vu des choses qui n'allaient pas, quand tu avais des pensées négatives, il fallait aller voir la fille, parler avec elle, discuter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Essayer de sonder un peu les gens pour voir si effectivement elle sort avec ton mari ou pas. Mais tu n'as pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Elle est directement tombée dans l'air pensée que moi, je vais l'empoisonner. Elle empoisonne la fille et la fille n'est pas morte directement, mais elle commence à tomber malade tout doucement, tout doucement. À la fin des comptes, elle meurt, la fille. Elle meurt, elle laisse ses 2 enfants. C'est triste, mes enfants. C'est triste. Et la fille, là, il avait encore une longue vie devant elle. Elle avait une longue vie devant elle. Pourquoi cette dame a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Tout simplement parce que c'est la jalousie. Non.
Mes enfants, je vous donne un conseil. Cette histoire, c'est une maman qui a fait. Mais moi, je vous donne un conseil comme étant que mère pour vous. Je vous donne un conseil. Si vous avez vu quelque chose que vous soupçonnez que c'est ça, il faut vérifier tout d'abord avant de prendre quelle que soit votre décision. Mais cette décision-là que vous allez prendre, pas passer dans une mauvaise décision de tuer quelqu'un pour quelqu'un, non. Il y a des décisions qu'on peut prendre. Hein. On dit, ben, on va prendre cette décision, on ne parle plus avec cette personne, ou bien on arrête, ou bien on lui dit, ben, vas-y, ne viens plus dans notre église. Voilà, c'est comme ça. Ça pouvait se passer aussi comme ça. Que moi, je ne t'aime pas, je vois que depuis qu'il était rentré dans notre vie, il y a que des problèmes, alors on ne vient plus dans notre église. C'est une solution aussi. Mais arriver à point de tuer la fille, qu'elle a 2 enfants, elle a laissé ses 2 enfants orphelines. C'est pas gentil. Il ne faut pas faire le mal. Sinon, vous allez récolter le mal. Cette dame a fait du mal à cette fille. Elle a cru que quand elle a donné du poison à la femme, à la fille, que personne ne le saura qu'elle a empoisonné cette fille-là. Mais cette histoire s'est passée au Congo. C'est passé au Congo. À Bumbu. C'est passé là-bas, à Makala. Une zone là-bas de Kinshasa, qu'on l'appelle comme ça. C'est passé là-bas. Moi, je n'étais pas là. Ni vous aussi. Personne n'était là. Mais elle a fait ça. Elle a cru que c'était... Elle a fait du mal que personne ne l'a vu. Mais non. Tu te trompes, hein. Dieu t'a vu. Dieu l'a vu. Ça fait presque 1 an ou 1 an et demi depuis que cette fille est morte, cette jeune maman est morte. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je viens raconter cette histoire parce que ça sort de la bouche des gens qui sont dans les mêmes églises avec eux, qui ont raconté aux gens, qui m'ont donné l'histoire pour parler de cette histoire à mon émission. Regardez le temps comme s'est écoulé. 1 an, presque 1 an et demi, presque 2 ans, depuis que la jeune maman est décédée. Mais là, aujourd'hui, moi, je raconte cette histoire qui s'est passée, que la maman a gardé secret. Elle a cru qu'elle avait son secret à elle-même dans son cœur. Elle a gardé ce secret-là, que je lui ai tué. Donc, elle est partie, qu'elle me laisse tranquille. Donc, personne ne le saura. Non. Si tu fais quelque chose, n'oublie jamais que ça va sortir tout. Toujours, ça sort. Ça sort. Ça sort, mes enfants. Ça sort. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas dire je vais faire quelque chose derrière les dos de quelqu'un, personne ne le saura. Même si ça passe 20 ans, même 30 ans, ça sortira toujours. La vérité finira toujours par triompher. C'est comme cette dame ici, la maman Pasteur. Soi-disant la maman Pasteur. Mais son mari, elle n'est même pas au courant que sa femme avait empoisonné cette dame. Parce que la dame qui s'occupait de l'église, elle a pénalisé aussi son mari dans ses travaux de pastoral. Elle a pénalisé son mari aussi. Parce que son mari comptait beaucoup à cette fille-là. Et elle a tué cette fille-là. Elle a pénalisé aussi l'église. Elle a pénalisé aussi d'autres gens qui avaient qu'elle faisait des prières pour les gens aussi. Sont pénalisés pour elle. Vous voyez? Et c'est pas bien. C'est pas bien, je vous dis. Vous êtes de commencer à faire votre vie là, aujourd'hui. Il faut faire le bien. Il ne faut pas faire du mal. Quand quelqu'un te fait du mal, tu dis je veux faire du mal. Non. Laisse Dieu juger. Il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas faire du mal parce que lui, il m'a fait du mal. Je vais lui remettre. Non. Parce que le mal, ça finira toujours avec le mal. Elle a cru qu'elle a tué la femme. Elle a empoisonné. Que la vérité ne finira jamais par triompher. Mais la vérité est là aujourd'hui. La vérité est là. C'est sorti. Donc voilà. Voilà les conseils que je vous donne. Si je passe dans cette émission, c'est pour vous donner des conseils. C'est pour vous, mes enfants.